Merci Nabino Balandinho Social du Congo, merci Nakabuya, merci na Maman Océan, na espace pesa biso ba résistant pour na koya ko lamusa ko veiller conscience ba kongomani pour na ko sensibiliser ko telemisa ba jeune o bazana na kati ya distraction ba jeune o bo balingi balanda ka acteur politique balanda ka ba piri vie basimbela ba malette. Alors espace au Boumona Océan du Congo chaîne de libération, Maman Océan tient yango pour na ko sensibiliser pour na ko sala éveil patriotique ya ba kongomani banso. Parce que la minute où boy, ils allaient camoter qu'on autotique que la charge pas à mon tour son molo paka. Makamboza akolba est belé, mais tokoloba makambo oh boy, ils allaient plus important pour que Congolais nous soient bisiko zali. Vous voyez que na banu nous courir zali te na Équateur, na province orientale, la province ya Maniema, na Katanga, mais na nzela à téléphone, uzwa libaku ya kolanda Océan du Congo et puis s'abonner. Mais avant ya komanda émission oh boy, émission à lelo na dédié yango pa ya Nzambe o apesa biso pema o eboye azobundela biso bitumba molilo biso zomona te na pesi Nzambe merci pona ndenge épargner nga na ba humiliation ya bato ya mokili ndenge ezo épargner nga toujours na ba couple bazoluka basala contre ngai nga zobunda bitumba o eboye eza avoir normal bitumba o eza juste mais bakomi osala nga maboke bakomi osala nga makita po boyi milengai boye bake Nzambe biso tosambelaka mutu na mutu wana Nzambe asambelaka mais Nzambe o batela ngai bino mimenga bolonga nga te et puis na kotambola na makolo na kisasa po tika jamais omona ngai et puis na banzela na bino bomona nga te botanga Bible bino bato botanga la Bible bino bato bosambelaka botanga Luc chapitre 2 verset 10 botanga psaume chapitre 95 psaume 95 botanga mobimba bosu psaume 125 baba mona ke bitumba biso tozo bunda oyo boye bitumba ya Congo oyo biso bundaka tindenge to bimana balabala wana to se sacrifier to côté ça ba discipline yango bomonaka toujours soki tobimi manifestation makambo na biso tobundaka mpo na Congo ekendaka toujours liboso parce que tosimbaka eloko ya bato te tozala mpe jaloux na bato te tozala mpe na motema likunya ya bato te tozwaka bato nyonso tobunda bitumba ya Congo mais yo na motema mabe na yo ya songisongi oyimilie ngai okisanga ya mutuka bokotanga Bible bokutana na Nzambe na ngai nzela. Alors yango wana nazosenga na bandeko tu bakongomani bino bobenga nga ya telefone obo komelaki ngai pe kendeko Bruno tozela kaka nde bolobi na fête moi to sa totambola tobanga te tokutambola pona makambo ya bunagana tokutambola pona makambo boye bazumboka bapesi yango omona bato misusu belongi ya mupe mitema na bango mitema ya bakoyi on a bisa bino bitumba oyo boy tinenga na politique ezaki appel moko Nzambe mutu abenga ngai ngatangi journalisme na koluka pe $30 na kina zui carte ya presse na luki pe chaîne membre na komi ko futela pe na komi ko sala émission na ngai obe na sali pe presse ali na ngai mais soki na boya ko sala makambo wana pona s'engager na lutte ya politique parce que na yemi bisika na uti na tali mboke zo kene ndenge nini mboke zo kene mabe ozalaka bakamoto deje entourage moi mabe pona ba miette bolingi boboma bato boyimilie Bruno Mimenga. Alors bandeko soki bomona lobi boye parce que ngai na olemba mpo osambela Nzambe te ngai mpe so tanke nakufi nanu te nakokufa mpe sikoyo te mpo na agene naza na mission mpo na libere Congo biso na bamama Océan biso na balumumba na bakabuya na ba Moïse ba Grace Tumba toza ebele na ba Trésor King Mukele kolo bomengo na bandeko misusu. Alors lelo makambo azoleka na mboka na biso ozomona ba faible d'esprit mombo e ba toro bavandi mpo batonga Bruno ke to humilie babeta ye boya bobeta ngai au moment où on est au thème to munda ba Rwanda to kobeta bango bino bozo imi bo lingela nga bulu bomande botika ya soni
Alors yango wana bandeko na ngai insécurité eza lelo oyo bona mboka na biso insécurité ezaki planifié bandakala depuis Kabila ezaki na pouvoir depuis Kabila ezaki président ya Assemblée nationale depuis Félix ezaki na opposition insécurité bazaki ba ko préparer yango donc tina barate ko humilier ngai donc bandaki ko préparer déjà makambo na kala bino ba ba nombre d'humiliation nga na zone na vie na ngai na bete la bino liso na vie na nga Bruno Mimengo bo mona lelo tindenga na ndima na ba humiliation ba beta nga na presse ba bakanga pa ba policier soma ba humiliation na bino apata punya wana bo bulele nga bo humilier nga soki nzamba humilier ngai wana ndeko bilika mosusu même na Bible Job azaki na souffrance tike non et comment ba ba iso no finga nzambe wana po obika mais abakite tant que nzamba za na ngai ba humiliation bo pesa ngai mokonzi na nga nanu alobino lo ba sukati ba voyage bokata nga makamba mbongo na leka na bémission ba chaîne na TVT moi je sais qu'il y a ta bolobi bosali nyonso na osali ngo pe boya ko pesa nga pona loba pona ko sensibiliser peuple congolais lelo makambo bozo mona ezo leka na mboka na biso bazolo belango te nde bozo mona sécurité za na Bunagana bazo kata bazo violer ba mama na Fizi na Irumu na Kabambare les actes locaux déjà préparés. Pourquoi? Parce que ndelo o bozo mona makambo zo le kana kwa mutu wana. Kwa mutu na kisasa za musika te. Insécurité o boy e koza la créer na lobaki yango déjà na Congo central na ba Congo na kwa mutu. Donc net toza déjà na kisasa toza encerclé. Et puis boye ba yango. Ce qui doit télémiter plus vite que possible. Insécurité on attend le contre na kisasa. Bon, comment on a évoqué Manini? Angola, à Kokanga frontière naïe. Congo Brazzaville, à Kokanga frontière naïe. Zambie, à Kokanga frontière naïe. Rwanda, à Kokanga frontière naïe. Ouganda, Burundi, ba pays wana nyonso, ba voisin na biso, 9 pays voisins na biso, ba Kokanga ba frontière na bango. Et puis ba koloba nini? Ba Congolais bango na bango ba osala nini? Ba zo bomba na pona guerre interethnique. Donc moi mo contre na mboka batu, exactement bomba na ona. Et puis bokomona yango chilo bakobanini ndenge guerre interethnique et continue Kisasa il faut délocaliser capitale to mema yango na est ya mboka ya Congo peuple congolais tala yumbo bomusana to ngaka ngai no expliquer makamba Congo yo bulele nga boyi miliana peuple congolais fungola miso makamba to zolo ba oyo boye donc soki ba délocaliser lelo capitale comme na Goma boye ba mboka déjà ko kenele so wana ndelelo oyo boye bozo mona na Bunagana ba boy ici frère congolais ko ta na Bunagana te ba kanyo na Bunagana na frère congolais uzana 15 ans de prison sikoyo mutuna onga na mituni o ba human esprit oyo boye ba kwa kolobate ba kwa mobiliser ba tout pour to telemisa peuple ba organisme ya droit de l'homme banda koloba awa mo à l'époque ya Kabila te kimboka mais pourquoi lelo sous Félix Bunagana mazoli ya mbongo mususu et puis bakomi ko tombo la drapeau ya bango mais ba organisme wana nyonso elimwa pourquoi Félix aza machi ya momeno bino bandeko Claude Kapiamba boza ebele batu ya droit de l'homme pourquoi Bunagana eza occupé bo lobela yango te lelo makambo Félix azosala na mboka pourquoi bozo lobela yango te est-ce que Félix est vraiment un président au bazoboma mboka nebi déjà que non etenya mabele na ngai za occupé mais Félix akena na Nations Unies ba taliban o ba Pakistan ba belela fatita la Weston fatita la santé fatita la veste fatita la ba tala peuple ignorant na mboko vraiment donc ils ont les kilanga et puis ba faible d'esprit ba ça maboki ba imilinga bo resinga mukonzamba ola hapo bo mangai mukonzamba oza distrait mais tant que nzamba za na distrait bitumbonga na so bunda o bo lukanga na moli bo mona ngati et puis surtout libérer mboka o bo mona Bruno Mimengo o diriger mboka o bo kanga mission na lo bo lelo mutambolaka na iba keloko amuto te to bunda ka bitumba Congo soki yo biko sa faible ko ka mobiliser ba chaîne te o ka ko so ba risque biso do so ate
vanda na ma diplôme na wana muke mo ko biso to libérer mboka to continue sur ça la formation et puis to tindra misala NPP aux attaches chauffeur ou aux attaches mutumo pour se retrouver dans la société au lieu yo vanda ngazo kanisa ko za bandeko yo vanda kana moi otonga nga po bana na ko humilier Bruno. On dirait au moins ngana surtout que la voyage. Alors chers Congolais, les hommes makambo bozo mono na oloba oyeboy eza bongo. Tindenge bomoni wana na Congo donc ba Rwanda ba contrôler la biso na tout. À part kaka des services au ba Rwanda na lu ba réussi ko contrôler en côté na Congo. Ils a aner, ils a pena demiap. Si ko ba konti si guerre kuna bazo bundana. Il faut ba tiaka ba Rwanda na demiap, ba tiaka ba Rwanda na aner pour ba ko sécuriser ce ko ba Congolais bien bien. Ya mwana bomoni Chilombo par marque ya kosala ba bena onini o ba tu ba sambela ka. Kosala examen de conscience, c'est un terme moment biblique. Pour ça, l'examen de conscience, à côté de la profondeur de la prière, à tout dans Nzambe. Ah, comme le bon, les policiers, il y avait des soldats, il y avait un coup d'État. Ah! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Au lieu de tout dans Nzambe, Nzambe, t'as la mboka en kende. Mais ils ont dit que eux, même Kamboka, na martyr, ah, ou bien Mamukuna, ou bien Denis Lessi, ou bien ma pasteur, Nani, ou Borola Dalo, ou bien ma pasteur presque belé. Aux une beaucoup de on a beaucoup ensemble. On est au compte dans la carte, il y a profondeur, hein, au Sambela. Au tout dans Zambé, pourquoi ma caméra est comme la Kangai? Pourquoi ma brino bazo bunda bituma, oh, ya ma belé? Pourquoi pas qu'on y ait voir un peuple? Pourquoi pas qu'on y ait un Zambé? Mais Félix, au quoi, côté dans le monde de la franc-maçonnique? Kuna ba kamwa esoso izarati yo zolo baba linga solo ba coup d'état oh donc na Congo komika bile bo saka na coup d'état bino bozo sala ma seki wana ki wana balinga sanga coup d'état ba solo ba ebisi et puis Félix azolo ba que non ba solo ba ebisi nga ça pour autant aux éléments o ezo la que non général wana alinga solo coup d'état général Yav mais ngana bi que général Yav ayaki kosenga bino permission état que numéro 1 à mboka pour que ne ko se faire soigner soki ke bino bo et puis pour moi que non Félix makambo tanto ba non Félix bon tanto ba makambo que non compétence abatu oyo yo signature que non que ne ko se faire soigner et puis par rapport bien que on ba singa que oso que ne ko sa coup d'état est-ce que il y a que pour ça le coup d'état il faut que na libanda ou bien coup d'état ba sa na kati ya mboka tala niveau ba to ba zo me mabiso na distraction. Et puis Félix Obanini, il va venir permettre à M23 de récupérer Goma. Mais nous avons déjà que Goma va rendre Moutbaza à Kuna. Aéroport international à Goma. N'est-ce pas comme la direction générale à Rwanda? Tel là, tout le monde va faire une distraction. Il y a moins de 5 000 Congolais Nyoso, opération Tobi Manabalabala. Nous avons une liste de WhatsApp. Organisme, mouvement citoyen, société civile. Ndeko Bruno mukoni bokota mula bobenga pe biso bandeko bazo benga ko sa masekite mais ne boyebi bandeko tozo solola biso na bino tuloko yoka biso za ba makoki eza ba moyen parce que tinde maintenant mona o ba chef père bemba babina ba bemba bakuta déjà bomengo ba biso ba bomengo pe ba makila ndeko mona ba caméra wana ba yiba mbongo à l'état siko biso ba Bruno siko boye to ye vraiment penza na mboka o que non papa te mama te nzambe kaka na peuple congolais nde moto soutenir biso na ba diaspora siko bo ba diaspora pe baza na problème na niveau na bango kuna nde bo moni que non place tozu blocage ya ngwana yango siko zo mona ba yuma esprit o boye ba olinga ba humilier ngai o te soka yaki te ngai to humilier oh yebi combien d'humiliation nga sibisa na vie na ngai depuis bo mwana yebi combien d'humiliation mais na za toujours na confiance en nzambe na ba nzambe tala moko yo Congo onga bundela kango nazana ekolo mususu te ka mboka na biso nga na bundela kango pesa nga makasi ozwa ba Salomo ozwa David na kati ya zamba ndepe nga ozwa nga na zamba lelo bimisi nga na miso ya batu na bunda po na Congo ba miso bavandi kuna ba banga ba ozela kaka Bruno kufa po boya bolela nga peuple congolais faut totelema il y a quelque chose qui se prépare na mboka oyo na makambo na ebisimino a ba ko créer sécurité Félix connaît tout ça bien nde bozomo na bazo créer kono yave et puis Félix doit faire très attention au quotidien na batunyo sona ba soldats lisusu ba généraux mais au Michel Libulu
na basoda continue bango guerre yona Kamere bobebani yona Jean-Marc Kabuntu bobebani yona mosusu wana vieux ba uta okanga ba ki pesa ki coup d'état François Abeya bobebani yona peuple congolais boza akobebana okoti sura ki na basoda tala ba Félix ne ba osakana mais biso to biki no mutu akosala mabesa te biso to benga no na maboko to kokanga yo bakangi président Siraka to vandisi yo wana yona Félix na Kabila to sambisi bino parce que Félix aza mama na très bonanu to tika kozwa mboka te mboka moko te tika kozwa très mal mutu azo participer te ka peuple na ye ateka mboka pona ba honneur aotambola pe na ville ya Kinshasa na ville ya États-Unis na lokumu na esengo na nzombo nyoso soki baninga bongisa ku ne pas ba est-ce que bonga usaba ba lolendo nyoso boke na usaba ay moment donné faut boza pe son ni président national na nzoto na mboka batu yo zotambola mona comme c'est pas na bien mais pas na moko batu baza na lotiri kité et pas na moko transport malonga ezate et puis ozoya na moni wana ba coach wana ba kangi garde corps na ye ba bwaki kuna banda es aya mona oka azana Kisasa na bango bakenda osala loyenge alema fufu na ye na kapela na pilipili na madendo akotia loyenge na États-Unis bakangi blo mutu ya Félix wana bo ale yo banda kuna tufi tala image boteki na mboka cher Congolais aujourd'hui soki to bundi te mboka kei ya mwana na lobi na bino ba activiste nyoso bozo komela ngai boso organiser biso ba tozo organiser Tozom sala opération longola béton na nzela. Opération longola béton longola liboso a peuple congolais. Parce que tela ba géo denika dimanche la kabino. Élection. Nini? Akomi kotambola ko luka ba leader politique. Et puis passion nga na zoyoka. Bunaga na occupé. Marche ça limité. On dirait na mboko bo ezaka Félix na ba massa na ba frapper. Peuple moko peuple conscient. Bakinwa kaka distraction mboka ezokene bino bakinwa bondima makamonga na oloba tant pa bomona que non bakomi remano que insécurité koti na Kinshasa so bavana kana monga fola bakomi koluka ba na machine oba lukina machine baka novana na Selemba wa c'est assez moment là ndebo ko comprendre que Félix a ennemi na bino et puis mission ça va délocaliser Kinshasa va délocaliser capitale na lobby yango pona emi makamona oloba Boulaga na 3 mois désordre à Kwamut. Marche était la Kinshasa. Oh là. Société civile n'en parle pas. À part marche, comme si tu as souka awa contre mon disco. Auto sakana ba monsia, o bomona ka ba okangangai, ba zo benda ngo ndire na yebi biloko ya mboka. Mais bato ba yiba ba millions de dollars américains, ba otambola ba osaka ki Kardashian politique. Mais ma ba yuma oyo, ba vandi ma boke ba ozera, ba mona nga bisika bo yimile nga. Bon ande boti kan son biska bino bo kan senga na ozala zamba bisenga te okende kuna te tema ngazo bunda bitumba po mutu nyoso azala bien na société tozana or tozana na diamant tozana ba cobalt injustice c'est ça et que ça nga passe ngazo bunda cause que c'est normal lelo obo mosi ya Kamere azui 3000 kg ya or atindi yango na Hong Kong tala niveau ba biloko oboye biso peuple ko pesa biso kanda ba uti ko yiba mbongo a projet à 100 jours awa ami d'achat azum 3000 kg ya or équivalent à combien de millions de dollars américains batindi on a Hong Kong bon vérifier on dirait mboka oboye to ko accompagner bato misusu on dirait mboka oboye to ko tala bato misusu ba osa film ya novelas biso to tala bango ba obala ba okene na ba Paris ba okene na ba Marrakech ba okene na ba Marbella biso to e kwa to betra ka ba o maboko e loko wana ifikata nazana confiance na nzambo ngasambelaka et puis bitumba ngazo bunango bato ba kufa pona mboka o banzenza landu ba Lumumba l'esprit na bango nde yango biso zakati na biso na obanga liwa na bino te bato ya mokili na obanga liwa ya nzambe na okufa liwa ya nzambe ata na prison souci na ngai ezali peuple congolais obima na kati ya boumu so ezalaki meme mpo na ngai kutu l'esprit na ngai nde na bula yango
to bimana na makambo ya kozaka sima ba leader politique to se concentrer bagarre vraiment boé pour na mboka to moni leo na Haïti les jeunes se sont réveillés bazui conscience ba policier na minduki ba on ba molotov ba policier na mabanga bango pe na mabanga ba policier ba simbi eloko bango pepe ba ka tumba ba pine to mo e osale ma siko de na zolo ba na Haïti Haïti baza ba mindelete ba Haïti baza ba to bazo bango exportation ya Zanzibar o banda ko na koteka mutu muindo na ba poto et puis la plupart ya ba Haïtiens na ko selon histoire un bon nombre baza ba ya ba Congo ba Congo. Mais regardez-moi un peuple conscient, je suis conscient, les choses doivent changer. Mais dans Congo, quand on a un pasteur, on a un moukouna. Je bien dit. Tout ça, on a un groupe d'opportunistes. Je suis noyé. Je suis humilié. Oh, t'as ça. Chers Congolais, Mbokezo Kende Mabe. On y a disposé à une armée. T'as la budget na Congo. Bazui budget à 3%. Ville ya Ottawa. Et ça ville ya capitale, ville wana na Canada, ba mama Florence baza kuna ba ebi bambo kana nyonso bisika bazala. Ville wana kaka, le roi de notre moto sur la ville ka kisa. Baza na budget seulement 15 milliards de dollars américains. Pour na assainissement bu peto ya ville na Canada. 15 milliards. Mais bon ta siko bo lema biso peuple congolais to za ngo. Félix a kosaka biso ao Congo mboka lokola Congo na dimension continentale ba ko bato budget 11 milliards tala bino bozela uragezo ya peko no tabula rasa vraiment donc tangu biso to pesa mot d'ordre boko lukanzela bokim ko plonyo so bosali wana to ça déjà na mona maboko tout nde kabila zo tambolaka ao kenaka bisiko kotaka batuna chaki bango on connaît tout ça. Alors, ngai naza lokola mutu abanda ko beta ngonga l'église catholique. Nazo beta ngonga peuple congolais la muka zo conscience. Mboka na biso za na sécurité. Balingi ba délocaliser capitale qui ça c'est le mois awa boy. Bino siko ba kino bolinga nous les boti aka ndenge za États-Unis ba ville ya show, ba ville ya business, ba ville ya ba institution et aux abongo capitale ba zo linga ba délocaliser. Félix est bien très bien. Et puis yé mutu ko prononcer makambo wana. Bon nga ba distraction te ko na coup d'état o nini bo. Wana za ba jeu politique. Et puis élection ko ça le matin dans le bango awa boy. Bazo linga ba kene na dialogue. Bon imaginez-vous ce que ba acteur politique congolais ndeto yebi bango. So la kotika ka bazuka pouvoir. Auto mona kutu na no kutu. Ah nzambe ngaye. Auto mona na ka bo. Bosko mutu azu pouvoir vraiment. Et vous êtes terrible. Et vous êtes terrible. Au fallait à Yemba, Moutou Alouaka et terrain à Yemoko. So, à quoi bon mi benga vous avez leader politique? Ngai nazo interpellé même na Congo, il faut démocratie banakati ba parti politique. Tant que pour les vous avez un problème. Ah, bande ngona ngai. Botika na bino. Et vous avez ba bilo a marché à moment. Prévenez bon mona ngona IDPS. So ça marché à moment on te ba becho pesa bolongwa. Na yaro kuto bundera bitumba makambo te. Et à partir na biso. Démocratie fait banakati ba parti politique. Et à ce moment-là, qu'on travaille bongo ya ba Congolais, bongo ya ba Kinois. L'amour du patrie. Oh kulutu nanga le bolozwa. Tozaki na conférence moko adimaki na nouveau na galerie présidentielle, nouvelle galerie présidentielle la ville. Amour à patrie ke wapi. Bato alo koso balingi mbongo liboso ke balingi mboka. Ba Rwanda peut pas comprendre faiblesse des politiciens congolais et comme olingi ni moi si allez bazolo moi si à rwandaise ba pension olingi ni to sema le pona Paris ba sombelo le pona olingo c'est ça tala bisika ba kanga ba leader politique congolais minoko ba tonga pe bango ba chuba minona ba kanga kui pona nini cupidité l'équipe amour à mboka ezalité jamais ngana tika ko yoka keno un français ba ko corrompre pa ba allemand pour accéder mabele na bango jamais. Tout le monde a parlé de la français, bunda pour ma belle. Et puis tu le lobo, bazar na guerre wana. Ba français ba boto na belge ma belle. Côté à Charles Roy quelque chose bambuka ndé wana. Il semble que vie soit Marseille wana za ville là-bas. Il y a belge. Tout le monde a mutu moy abo. Okoyoka kuna ba djihadiste, okoyoka kuna ba pakistanais, okoyoka kuna ba iranien na ba irakien ba oyoka nte. Pona nini? Pona ba belle.
Vous croyez que non, Iranien, Irakien, nous avons des conscients, nous avons des kipides, génération, tout va une nouvelle génération, un nouveau paradigme, tout tracé Mboka. Pas si père Moga attends le lobo, tout changer Mboka. Quand la génération, qui va nous diriger? L'esprit n'a pas besoin de libérer Mboka. Na kondima que non, muto ça na compétence à diriger biso. Mais kota la ba jeune to ça na bango oyo boye, ba yuma oyo boye. Musala ba ka kotonga ka po bobo mangai na kufa po yo osombela mama na biso savon. Songa na kufa. Bande ko na ba congolais to telema. Mobilisation totale. To constater que makamu oya bunagana depuis Mokonzi ya MONUSCO a eu ordre pas américain a craché la mémoire ba congolais. Matunyo so minoko tsui ata marche ya pamba bana mike ba salite. Ata ko telemisa peuple koleka ba ozela peuple révolution mokote na monde bande kunanga boyi bango. Aucune révolution na monde salema que peuple la muki ka emoko bo. Et puis c'est le peuple biso ba congolais oyo boy. Peuple naïf. Dans toute révolution na monde, il y a toujours des leaders d'opinion. Batu oboe peuple ayoki ba lobby peuple ayoki et puis alandi ba salélian. C'est comme ça. Maintenant on dit que le peuple congolais est inconscient. Peuple congolais a un problème nzala. Peuple congolais a un problème bakanga bango na kati ya mababa bizambi. Peuple congolais a un problème de transport. Peuple congolais a un problème na santé. Peuple congolais a un makamunyo so mabe na monde. Siko bino bo lobby ka non peuple tra biso to lobby. Peuple congolais ko bima yango na sengia peuple congolais bo pesa biso ba jeune confiance. Ngana ebi même état RT disque d'Azaraki a. Pour ça bande comme sous baso non, bino kaka po ça activité, il faut kaka ko senga mbongo. Oui, même état ce que dit. Tina ka bazo ba manifestation ana. Ba ville morte, ko tumba ba pinga na boulevard. Kaka bino bande ko diaspora banda ko sunga bango et puis biso mo ba kilo ah, to banda ko tia ba 1000 francs pour na ko s'organiser pour na ba manifestation. Siko ba Rwanda ba comprendre, siko ba même ba sombi même na conseil ba jeune on a tout. Ce qui bon, à un moment donné, doit se limiter. Si vous Félix a fini avec l'opposition a pété. Nous devons ça en face à ça. Mais c'est dommage. L'opposition a pété. C'est question que nous avons banini, makamona zolo ba oboyebi, ba videchi mangabana kuche ba mbongo na opposition. Ba Sami badi bangana osuli ba papa était Tshisekedi. Ba kulutu na biso ba Fabien qui soit nuka. Non, ba diaspora boza tellement ebele bo soutenir boyebi ndenge opposition a Congo fonctionner. Et puis, pour essayer de se serrer des acquis, moi avantagé parce que Azaki na constance à l'itunae. Azaki esprit au cas biso ba bino mimbenga peut-être tellement que ba moyen peut-être de nous barrage pour na biso. Moi non, chaque mois benza boye, ndenge to za bo chaque mois des actions consécutives pour to benga na Félix. Mais ce que to ça la ngote, to ça que non, vous avez action moko après 3 mois to zeli to 5 mois mbong batindel biso, moi nini boy, moi lisungi, yango ndezo ça que non. Félix a comme benga que to za opposition a pété. Mais opposition à pétésalité, nous avons de l'énergie. Vous savez combien de jours on a sur le jeune Bakanda? Tout ça, l'activité, ta makambozo le kana, ta la makamboza na kwa mutu. Nakosa la nini, ata bino mo opeta. Nakosa la nini. Toyebi ke babi e sali makebele bande komisusu. Génération na génération ça na ça comment là. To bengi peuple congolais bolamu. Bota la mida chati yena mobile ne ba otambola ba kuzoba oh il y a 3000 kilogrammes batini mbongo na compte bancaire na ni police wa beta ki kulu na licence na likolo ba ko bukanda kunaye Félix na biyenga akotambola ka yena nde kunaye Paul Kagame bozo mona vraiment boy biloko aboy oyo mwana mobile na imba biloko aboy ba député bo votaki ba o salarié bazo salarié ba député be vota bazo salarié bazo salarié Chilombo Kutu azo salarié opposition kuna wutu et au salarié rien parce que conscience c'est ce qu'il fait à collectif bo pesa biso ba jeune pe chance auto ça na énergie biso na ba maman aussi ce qui moi sur le quoi maman aussi zone di mana na mboka o ba respecter ba touté a ça ba descente na terrain avec beaucoup de risques possibles ba gaz lacrymogène bo moni récemment a ba médecin mboko bazo respecter état de droit bache état de droit mais bazo beta ba médecin ba gaz lacrymogène c'est terrible. Félix c'est un sorcier pour la Congo, c'est un danger permanent pour la mboka ti ba komi ko beta ba médecin mboko vous croyez que mboko boso tout ça que les gens
quand tu es dans lire oyo ah na bino pe ba policier oyo à un moment donné il est là en fort Félix a foutu bino mabe tant mobile a beaucoup mais pas ba médecin donc ba médecin ba coopérer ba chayer ba fonctionnaire boya tout ça la bloque parce que ba revendiquer ba droit na bino ba otine na bino ka ba policier on ne comprend absolument rien rôle la policier na mboka na biso to moni na ba mboka o ba Burkina Faso ba Mali ba Guinée ba policier ba zaki même idéologie na peuple na bango na Égypte même morale na peuple parce que changement biso tozo luka et ko profiter kana bino mibengate et ko profiter na maman aussi na kabuya et ko profiter même na aux policiers le cap photo mo ke zotambola ah mikolo ba policier ba commissaire ba roulage ba policier ba zuma ba mbongo na bango ba saki ah Congo et puis ba policier ba tabo ba betela Félix mamo soto bimi bo betela biso na ba gaz na ba masasi na bino ba yuma o ya esprit o boy bo vendre na boulot na ba vie vient nga yo mkoma nani boy bon moi ndebo tika son pour vous dire que nzamba za capable ya ko épargner nga na baliwa na bino ya bosoto tant bino obulaki boy ba kenza me peso la kisanga que non te Bruno okene mama mo anati botanga psaume 125 botanga Luc 2 verset 10 botanga peso psaume 95 so ça pour la Congo na kondimana za la humilier mais so ça pour na ba terrain na bino mike wana bon mona nga makamwa na tete bo soutenir biso ba résistant nga na bunda bitumba pona Congo pour so to libérer mboka oh boy et ko za isembo pona ngata so na kufi na koyeba ke na bunda ki bitumba et puis mbano na ngwe mbona mais ba yuma be esprit ameli moi poto na e azuma bende akena simanda ku aye otena na humilier Bruno tout ça sa force tout ça ba jeune to tambola pona makambo minembo parce que même communauté internationale on a ti bazo vanda kimia bazo mona comme si que non na Congo ba jeune bazalité donc baza d'accord na makambo Félix asali ateki mboka soki total to sali quelque chose était to bima ridicule en Afrique biso ba jeune congolais plutôt bima ridicule na monde entier bino bozala ba moyen na bengaki ndeko moko arabu mukwana to bimaka manifestation na makambo MONUSCO oyaka na drapeau à partir na bino mais na bengaki on na minute na biso biso to linga to sa manifestation to lingi makambo ba drapeau te yebisa pe ba konzina bino wana ba mobiliser ba to bima lokola ba kongomani po to lingi ta ko to bima na drapeau ya parti politique moko po comme ça ba récupération politique to lingi biloko wana te to ko bima na drapeau ya Congo et puis opération na ba banderole na biso to koma longola beton na nzela nous voulons bunagana koma ba ezonga pa ba kongomani message au boy longola beton na nzela ba congolais il faut bocha na mutu tango to kobima longola beton na nzela peuple congolais bunagana za ya biso to boy ba Rwanda na mboka na biso ba zonga na mboka na bango ba Rwanda ba benga pe ba congolais na mboka na bango na Angola kutu ba benga na ba congolais na Brazzaville to mona bango ba bandeko na biso ba imilia bango pourquoi pas biso to benga na ba Rwanda ba zonga pa na bango biso to so organiser pe alors yo muto zo continuer ko ba ko imile ngai nzamba ko imile ko beto mbata ko tika na soni et puis obana o kwa su kotanga na nelo bato ide pesi ba beta ngana bino puna beta ma na boye ba oke nzamba ko beta bino pi bo usa ko fonti ya lelo na suki awa na kanda po makamba bunagana o boto ke déjà 4 mois ta marche mo de au Salem on dirait na Congo to komi na biso kan era Mobutu parti moko Félix asa makambo tu ndengali bande ko na ngai ba mama ya moto mojali ba équipe pour la terre ba bana bilaka bo soutenir biso ba résistant na ba résistante ba mama océan bota mboka ndenge soki bo soutenir combat o soki bo soutenir te biso tout okanga maboko bo mona ke Félix a ko continuer na e boulevard a ko délocaliser Kinshasa yo koma na Goma capitale yo koma na Goma soki pe ba ko na Bukavu soki pe ba ko na mboka nini wana nanu nazo ba précision te alors to ko sama na mota mwana te nde ba lobaka o moni ndo kibelela nde penga na beleli ke no bazo linga ba délocaliser capitale ba mama na est pour que nous permettre ba Rwandais ba ko tambala moko doke ba institution nyo so mboka ba ramener yango ke ndemo nde bo mona beleli awa boy ba ngaki ba humilier ngai na mabem ona sali ba mote pour la bunde la bitumba o exagiste ba sali nga makita po ba humilier mais
na soki lelo awa numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana boko komela biso boko sunga biso $1 $2 pour que nos activités à faire du mois au bout et ça une réussite. Ce qui peut vous montrer que tout ça il y a montré c'est que moi à mobiliser exacté moi peut vous condamner biso exalité. Merci na maman aussi à tout moment les m'a ça m'a conseillé zamba mon abino et puis abattre la bino. Ce qui va conseiller na bino te ba ngai ba humilier ngai mais tellement que ça m'a révélé na kati na bino apambola bino na bana bino akoko na bino de génération à génération bino pe bozo luka bo humilier nga bo bomangai bo continuer pe toujours mais boye bango na ça distraité et puis nzamba za na no distraité bo réussir ko humilier nga mo konza mo za hadisi. Merci na Kabuya, merci na Pape J, merci na batu nyonso oyo bobo tianga na prière obo épargner que no mabelu nga ko komela ngai raté et simbité batikali na soni. Merci na famille Mimbenga, merci na bino nyonso oyo boye bozo participer et ça na prière et ça na ba conseil et ça na ba orientation na ba idée pour na bitumbo to bunda et bino pe bozo participer na ba aide financier zamba pambola bino azong c'est la bino mingi et puis to récupérer mboka na biso to libérer mboka na biso na kati ya maboko ya banguna na biso soki zamba lingi ngana bino to kutana na mikolo sali ko ya mais to se préparer pour la activité aussi na biso ba moyen pour que non tout ça là musala na lolenge oyo boy elongani plus de 143 81 73 11 700 wanande bandeko bozana lisala bozana gemena bozana bakongo boza partout boko komela ngai et bozana malamu ngana bino tokutani na mikolo ezali ko ya matondo.